Ma mission TV, le miroir du monde. Beaucoup de dernière fois où tu as awa. Après qui c'est qui bateau ba hôtel avec essence. Alors ben na bango ba longwa mais ça mutu makasi na bango. Et puis ba courant to za nango awa et puis ma bango moko ba bazo sala sika wana. Ba benna ba courant ya ko yiba ba bilisa wana ko sa ba manef na bango. Yebisa gouvernement we bini ya sika oyo bazwa charge ba pompier basaka musala makasi mais bazwa salaire à malonga te. Alors ya la retard parce que bazwa salaire te 38 mois bazwa mbongo te. Yebisa président wa koti ya sika azwa makambo sérieux. Baba commerçant, baba Kadhafi te biso dans notre essence bandaka na bon marché loko tika osama te. Te bisa ba onde ba changa biloko essence sangana na moto te sika moko te. Ote essence on la bangi nini tout ça. Baba ba biso musala ki Kadhafi batika. Ma mission TV, le miroir du monde. Toujours au service du peuple, ma mission TV sur terrain. To promettais bino trozala makolo na bino esika information ezali à temps réel. Lito inabino ko traité yango pe ko pesa bino pourquoi pas liso na bino lelo to moni incendie et salami awa na kati ya bon marché to ebi ke bato ebele ba yebi na kati ya commune Barumbu. Nini l'équipe penza na mokuse to reçoit quelques personnes au bazar sur place mais population ezali ko réclamer incendie à RDC to ya Kinshasa et à kaka na retard. Pourquoi hier en retard biso na bino toza au moins informé ko ebake bato wana ba pompier bazali vraiment ko réclamer bongo na bango il y a 38 mois ba uti ko pesa bango 1 mois pona ko meka un peu ko calmer bango et puis ba ko relancer pona ko banda ko pesa bango 38 mois wana mais ba vanda pembeni na gouverneur de la ville mais to ebité le pourquoi ba ko sala 38 mois sans pour autant bazala payer et population ezali ko réclamer ko lobana bango boya kaka na retard. Boyara ko boma o ezali milinga mais moto te. To reçoit quelques personnes au bazar sur place. Baza a mais baboy koloba. Ba na bakanda na bango bambongo na bango ya 38 mois. Lokola na ba futamite, ba bomeli bino quand même milinga. To reçoit quelques personnes au bazar qui va vivre vraiment événement. Ba ko meka koloba na biso pendant quelques minutes. Na ebite na zwa nani? Nani a vivre événement? Yaka papa. Toza a na bon marché. Nazaki sur place tango moto bandi kopela moto bandi courant ebeti kano tango courant ebeti kano bato essence bazali pepe meni moto juna essence ezape mwana classe moko aliaka tsaziki pe na lokolo moto pe panzani ezu ba caméra onyo seza ba carburant onyo sezaki awa eziki nyoso moto akosakana te yango pe tozeli babengi pe bato incendie ba pe na retard mais moto tse ekitaki ba ko bomaka milingi ndeko langa sikonga la kolinga tolo ba mukebwe to monaka air moko zone ya Kinshasa c'est-à-dire commune et comme kotinda ba policier ba longola bato bateka kananzela lelo na makambo eleki est-ce que to kopesa bango faute to kopesa bango faute baza raison parce que baza kate courant ya beta moto même biloko yo selinga izika te il faut ne bato baza la musika na courant esika basinga courant ezali bato faut pas baza la place wana na bato bato tcha bandobo surtout courant pe la ni ndobo atango beti moto le ni bandobo ndobo ndeni basinga ya ba dedemi o bato chapo ba alimenter ba pareil na bango ba cabine na bango yango nde bandi créer ba moto wana makasi. Merci beaucoup to suis sounene papa pour ça na. Ce que ko bakisa nini par rapport ya o eleki a lelo? Non, je regrette dans l'état congolais la biso vraiment ba konzo ba tia na souciat souvent ba konzo souciat. Pourquoi ba ko permettre ba Kadhafi ba teka be sens na banzela? Et c'est ba restaurant, ba lieu public, il y a des gens et ça parking mituka ba transport ceux qui se connaissent la pourquoi comment je peux dire donc on peut de milima batu non to pesa conseil l'état congolais en tout cas ba konzo ba tina ba souciat base un peu hein mais biso moko ka ba congolais wana air ba communauté les marana ba policier ba comme ko bengana ba bazoteka na balabala to zalaka wana pona ko sala réclamation que l'état ezali ko sunga population te yo kolobani mais et dépend de l'oni yo koteka mais ils sont souvent je ne sais pas. Ça c'est pour te dans le public bon je ne sais pas ce qui est qui nous a l'ambonde babeta so ba 10 ans payé to éviter. Et par rapport il y a mutuka incendie na moni bino bozo sala réclamation bolobi ke yé na retard. Non wana théâtre on va ta théâtre maman wana ba ta théâtre on Rolanda bango te bango bazalaka toujours na retard. Et ça o ko futa te ba futa bango te je ne sais pas. Est-ce qu'on a quand même informé que bazan a 38 mois un peu? Oui, nous avons informé na bango souvent la TV ndé ba déclarer maintenant aussi na ndako na bango ndé ba osa ba marche ba do finga ba ministre na bango je ne sais pas on les a na bango mo ki moyibi na bango l'état congolais. Merci Oko Baksani. Bon ngala ko baksa bato anti esandi to condamner bango te.
Par rapport à quoi? Ceux qui l'État n'a biso, l'État congolais, chaque commune va tirer 3 camions. Et ça va chaque commune. Ceux qui camions, ils ont une maison communale à Barumbu. Mais ils ont comment surtout commis au thé. Pour voir un bamon pemben. Ngala condamné na bangote ceux qui va en retardé. L'État n'a biso nera baluka moyen va s'organiser et ça va chaque commune pour babilo surtout éco maraté. Na kasa marambo nyonso to pesa penza na ni faute. To pesa commune et to pesa l'État congolais. Toto pesa bato ya mituka incendie, toto pesa bato bateka carburant, toto pesa na bato bachela biso basinga courant mabe. Par là, donc, nako pesa pe nako condamner bato singa courant te. Po ba courant mboka so mingi ezaka nako ka likolo na assez. So yi courant assez beti. So e beti eza souterrain to elikolo. O eza assez. Ya likolo te. Nde yango mute beti. Parce que le roi yango beti, bato ateka place so ezaka courir le kimingi, so dali babiloko bien courir za. Bato ateka ba carburant awa. So risque est s'enflammer. Ti entier attends sur le roi ba ya na retard. Ti to benga bango. Ya mabeti. Donc c'est l'État il faut landela ba makambo bato courant o ya carburant oyo. Bateka su ba carburant awa te. Etika la pole pour exemple place mo public. Oh mon bato ya zo transport. Bato attention moi pour na courant te. Débordement sur ya mutu erosama. Erobuma bato ebele. Quand biso wana to réclamera air commune ezora ba policier ba bimi na nzela ba bandi ko benga na bato bazo teka na nzela biso na peka totel marto bi l'État za mabe. Peuple aleki l'État na makasité. To boité. To silikara to sala mobulu boyeni. Ça l'État hier ça nini ki mekotara. Pona ba longola bato ya carburant awa. Nini ezang. Merci. Oui, ngai na koloba boye. Beaucoup mes dernière fois où to sala awa. Après qui ça qui bateau ba hôtel avec essence. Alors ben na bango ba longwa mais ça mutu makasi na bango. Et puis ba courant o to za nango awa et bima bango moko ba to ba zo sala sika wana. Ba benda ba courant ya ko yiba ba bimisa wana ko sa ba manœuvre na bango. Foule ça qui a ba longola e foule. Ba bengani bango ba lingo longwa te. Beaucoup mais ça y a yebisi bango ba tika a ba longwa alobi pas même 4 jours. Lelo suite yango yango. Suite yango. Donc to condamner nani? Pour na ngana condamner bato bazo teka awa. Na condamner bango parce que beaucoup mais ça lobaki. Merci beaucoup. Wana bo uti kolanda biso na part ya ma mission TV. Problème eza boy. Biso to salara awa na parking oyo. Événement s'est passé awa eza pesa faute na nani? Faute ya kopesa eza bata signal. Awa batimola wa courant même ya 0 bazana chinois moko boya bagaze moko za ya bienvenue. Awa bongisa courant wa même 0 tolobelaka abi bango nde bakolo mboka. Soki bango batimola li ba courant wana bakanga yango bien. Et ça n'est pas au salamate. Courir tirala qui likolo dans le vide. Et ça les samedi, des roses flammes, il y a des essence où ils allaient qui a même moi na classe coutou, avant le cas, flamme les yeux aziki. Donc on condamne les batasinel va avoir engagement va signer la bango ba mbalango bien. Parce que les batou, bazama permet ba débrouiller. Ceux qui courent on les allaient qui bien. Nyonso ninga au salamate. Ba bisana ba chinois oyo bazala kotimola courant awa. Yo lobi batika na bango ba continuer. Bon, pour la bango teka bango ba noteka lelo te bateka na bango ba débrouiller. Lelo aime bien ça. Lelo aime bien ça ndi bit c'est sanel utani sur à cause ya nini ya essence. Ya essence. Le roi de sandon le salami vaut mieux balongo na bango. Parce que sandon na appeler ba gouvernement na biso. Ba pompier ba sa musala makasi mais ba kipa bango te. 38 même pays. Yebisa gouvernement o bimi ya sika o bazwa charge ba pompier ba saka musala makasi mais bazwa salaire malonga te. On a arrêté parce que bazwa salaire te 38 mois bazwa mbongo te. Yebisa président wa koti ya sika azwa makambo sérieux. Comprendre? Entier sandi et puis moka munene le roi RDC na capitale. Moto munene boyeketi na istakuna. Entier sandi monanité. Si on ba entier sandi ngoto zakala ngona mboko ya nini? Entier sandi moto do pela boyeketi na ini na institut munene RVA pembeni. Soko tali na kata caniveau, tala ba caniveau, tala milinga, tala caniveau na kati nde ko mimo. Tala ndenge ko mimwindu. Donc c'est que moto leke ke boy. Ce qui est dans la population, mais moto ngeke ti na ba société, ti na institut, et dans normalité, hein? On moka ndenge nini.
En tout cas, il était Sinel, Abongisa Batinganae. Entier Sandi, dans la rapidité, tant que il faut pas placer Mituka dans la coin tout. Baba commerçant, Baba Kadhafi, tu as vu dans notre essence, Bandaka, na bon marché, le côté comme ça, maté. Tu as vu ça, on est marché à Bilora, essence, c'est un moto, c'est un moto. Autre essence, on met la bangi, nini, tout ça. Merci de nous avoir suivis de partout. C'était ma mission TV, votre chaîne préférée. Moi, Bibi Kapinga, j'étais sur terrain pour votre côté. Vous amenez les formations. To prometa ki bino to rozalali solito i pe makolo na bino. Yango to komaki awana o esika pona rozala bino ezalaki information. Merci na Steve Konde o babengi soldat ma mission. Bolandi information. Prochainement to rozonga lisusu pona repesa une information mosusu. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.